Joyeux anniversaire, bon anniversaire à toi, mignonne Kalanga, la fille de Saint-Paco, première génération, Yabana Saint-Paco. Donc vous avez béni, surtout, vous avez béni, vous avez mobola vous avez laté. Yango ekukisami, soyez béni, mobola vous avez laté, et combat vous avez laté, le démini azate, parce que c'est la fille du prophète. Et moi je suis le père de leur père. Donc vous êtes tous bénis. Soyez bénis mes enfants. Et toi particulièrement mignon, sois béni. Bon anniversaire. Et joyeux anniversaire B52, la mignonne. Profite bien de ton jour. Je te souhaite toutes les bonheurs. Bien de bonnes choses à toi et plein de succès, prospérité, longévité. Botama et l'âme. B52. La mignonne. La mignonne, joyeux anniversaire à toi. B52, la mignonne, joyeux anniversaire à toi. B52, la mignonne, joyeux anniversaire à toi. Ça va? Et sans oublier à toi aussi, mon ami Nakatia Cape Town. Happy birthday to you, maman la mignonne B52, édition Info 16. Happy birthday na yo, Rumela souffle ba bougie na yo, et tu pas brada na yo, Saint Figaro, Maboko Pembe. Ciao ciao, bye bye. Joyeux anniversaire à toi, ma petite chérie, mignonne Kalanga. Que du bonheur à toi, profite bien de ton jour. Longévité, prospérité, bonheur, chance, enjoy your day. God bless you. Des salsa. Mais là, ma petite Kalanga Wetu. Laisse-moi dire que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, ma grande sœur chérie, B52 de la mignonne. Joyeux anniversaire à toi. C'est de la part de ton petit frère chéri, l'artiste James Montombo VIP, le serviteur de l'Éternel. Donc, profite au maximum. Nzambe alola, wa komisio aneo, ma mignonne. Akamwisa opeka na ane oyo nzambe wana makambo nga sala année prochaine sala ngo ane opona yo makambo rate ko sala pona yo année passée asala ngo cette année. C'est ça ma prière. Nzambe afongwela lola pona yo. Joyeux anniversaire à toi B50 la mignonne officielle Balobi. Une année de plus ça s'est fait. Topé Nzambe merci pour na kobaksela yo mbula ya sika kolala kola mukeza habitude te. Talaka yo zui grâce wana ya ko clôturer mois de mai lelo to le 31 mai 2025 mais yo botama le 31 mai 1900 wolo donc to pesi nzambe wana pena merci na ndenga zo batela yo tika ete o nyonso eza ba posa motema na yo nzamba ko kisango na kombo na Yesu babi lelo ezaka ke talaka nouveau né aliaka na biloko ya gravité nouveau né isifika miliki na ye ezala isifika mabela mama etondaka na miliki omeli na yo olali donc esenga nango ba krakaserie ebele te donc miliki toujours merci, profite bien de ton jour de la part de ta sœur, de la part de ton tout passé oh grande sœur na yo oh leki na yo oh ya na yo oh nyonso na yo profitez kaka webinde tokinda nango kamata bi point na lela yo ya grave na lela yo ya fort donc nzamba pambola ope nzambe a continuer ko batelela ngai yo bisous. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, B50 la mignonne. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, la mignonne? Happy birthday to you. Yippee. Hooray! Another pee. Hooray!
Happy birthday, maman mignonne. Wow, Léo Joe Léo, ma queen à Botami, B52, la mignonne. Moi, c'est Maëlle, moi, c'est Bonzenga, moi, c'est... Oh là là, quoi dire encore? Franchement, bon anniversaire, c'est ton jour. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas bien profiter de ta journée parce que c'est tellement spécial, quoi. Toi-même, tu sais, en tout cas, bon anniversaire. Nzamba Pambo Ilangayo, Abateli Langayo. Prends bien soin de toi et profite surtout de la vie que le Seigneur te donne. Allez, bisous, bisous, bisous. Bon anniversaire, c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. En tout cas, aujourd'hui, c'est ton jour. Mbotama et l'amour, ma queen d'amour. B52, la mignonne. En tout cas, moi, c'est Maë, la Vandiwana. Ah, Oumela Nayo, que le Seigneur te garde encore et encore, qu'il te protège. Franchement, j'espère que en ce jour qui est tellement spécial pour toi, tu vas profiter de ta journée, tu vas profiter de tout, quoi. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses, que le Seigneur te garde encore et encore. C'est bel et bien Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. Bon anniversaire! Mbotama et l'amour, joyeux anniversaire, happy birthday à toi, maman B52, la mignonne. Maman B52, la mignonne. Maman appelle ça news dans dengue solo. Le lot de tomber liyo, mobu et l'amour, ya Mbotama na yo. Wumela na yo, souffle ma bougie, longévité, prospérité, plein de bonnes choses pour la mokolo. Mbotama na yo, B52, la mignonne, et puis birthday non les sus. Joyeux anniversaire à toi, Nana Katia Live. Joyeux anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi, B52 la mignonne. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Nzamba pesa yo ezali posa motema na yo, la mignonne. Moi si kitoko, moi c'est Maïele. Asa la analyse bien. En tout cas, allez vous abonner sur sa chaîne. Tapez seulement B52 la mignonne et abonnez-vous sur sa chaîne, sur ses pages. Encouragez, bon encouragez. Attends la journée anniversaire na yo. To kele to sopa na ebele to s'abonner. To like, to tala ma vidéo et que ça là est bien. C'est ça quoi, c'est ça. Bisous. Happy birthday, mamie. Ah, nabi nakaye Auntie Abajen. Happy birthday, maman mignonne. This is your daughter, Crystal. I just want to wish you a blissful birthday. Joyeux anniversaire, mamie. Qu'il y ait du bonheur. May the Lord God favor you. May this year be the most happiest birthday of your life. May my God grant you many, many more years to come. And is your day. We celebrate you today. Please cast to. I will pay. Break everything and I will pay for it. Okay. Mommy, may the Lord God favor you today. May the Lord God fulfill what your heart desires and enjoy your birthday to the fullest. Be happy. It's all about you today. It's all about your day today. It's all about your birthday today. Stay blessed, mommy. I love you so much. And again, happy birthday, la mignonne. The most beautiful auntie I've never known. May God favor you, mommy. All the best. Love you. Cheers. Coucou, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52. On dit B52, la mignonne officielle. Joyeux anniversaire à moi-même. Pour bien ta santé, ça bien été. Pour que tu Nzambe, une année de plus. Fayulu, yakoloba, moliloba. Non, tu vas non, yemei. Yemei, la maman de ma B52. Maman, bonjour, tu écoutes aux autres Tumberon. Le loi anniversaire à moi, na yo, azokoloba, oyoyo. On dit quoi? Olobi nini? Na sepeli, na kumisi Nzambe. Abakiseli sous un plus na bon moyen.
Nzambe wana zana elokumu boni abotama na bango abitu baza na bahôpitaux bazongisi molimo epa nkolo na bamorgue wapi na wapi talanga na Nzambe wana moto eleki makasi souffle ya ofele pema ya ofele ya mbongo te alors Nzambe aza lokumu amen. Joyeux anniversaire. Sikoyo comme Epi B52 la mignonne. God bless you for everything to your life. Hey, anglais koti makambo baby. Malgré santé za bien te mais. Donc misi Nzambe quoi. Epi. Thank you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa et Labisso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, na 18h, babi mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobengi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bana mitema malamu. Bino bateau nyonso boninga kako sunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bien biso nyonso. To ya tellement ébélé. Moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezanase bo sala ba réservation na bino. Boya ébélé. To benga mi poto sunga. To sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Komena, Isali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà.
tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud, mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sans la mignonne au Bongoliango 0. L'obésala Kina 10 52 au Bongoliango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture ete.